Après Baby Liboma, après Muchopi Kovo, après makambo nyonso tozomona ezoleka na kaya ba comédien lelo toye na eloko nini ekomeli jita après libala na ye. O wana bozomona lati kilote wana ya mukie na nzoto kitoko wana zotambola wana eza bongo jita. Jita toyebi biso nyonso comédienne moko ya bien alekaka partout azaki mingi koleka epa ya mama na biso Belvi Kandi. Jita ye wana bozomona azotambola mwasi banzoto mwasi kitoko. Donc après libala na ye makambu ebimi susu ebele makasi oyo bokoki ko imaginer te. Nini ekomeli jita après libala na ye na États-Unis. Toyebi jita mutu ansa yebi comédienne na biso na kombo ya jita. Jita azalaki na Kisasa, jita bandaka ko jouer ba théâtre na ye na Kisasa mais esi abalaka ba peselaka ye déjà mbongo na ye ya libala. Alors ebandaka kozelake ake kokutana mobali na ye na États-Unis pour que basala makambu na bango. Mais eloko nini oyo ekomeli jita après libala na ye. Alors mbote na bandeko nyonso o balanda X Botelo TV mbote na bino esika bozali kande tolobaka so ezambalano ya liboso otombe na chaîne na biso soki ezambalano ya liboso vraiment o kwei na X Botelo TV o s'abonner o commenter o liker o partager et o sala malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et ko sala kitoko makasi. Merci na balandi nyonso ya X Botelo TV, merci na balandi nyonso o batiaka ba j'aime pe ba emaka ba vidéo na biso. Alors merci na bandeko nyonso o basalaka biso toujours ba reproche. Alors ezalaka vraiment kitoko mingi ba reproche na bino to sepelaka nango makasi. Bandeko nyonso o bazo benga biso, bandeko nyonso o bazo komela biso, bandeko nyonso vraiment o bazo soutenir biso financièrement, moralement, spirituellement. En tout cas nzamba lola a batela bino, nzamba pesa bino vi mulai bo continuer ko soutenir chaîne na biso et kende liboso. Lelo toye na lisolo ya mama Jita po esali biso pasi. Boyebi déjà X Botelo TV azalaka wana liboso na bino pona koyela bino ba news. X Botelo TV azalaka wana liboso na bino pona koyela bino ba information nini oyo ezoleka na ba comédien na biso pe na mboka na biso. Alors bandeko na ngai na lina isinya ibisa bino bandeko bazoko ko déclarer pona ba sini oyo ya meme miso totsaka na ba vidéo na biso. Ba sini oyo elakisaka te kaka likambo ya liwa. Bomonaka ezana ba vidéo mususu oyo ezaka ya esengo totsaka ba sini oyo te. Donc ceux qui toteli bino cœur brisé, ceux qui toteli bino ba signe ya tristesse, elingi ko lakisa ke likambu tozoloba eza vraiment na mawa mingi, yango bomoni totiaka ba signe wana ya kolela lokola mutu aza triste. Alors signe même misu elakisaka kaka teke mutu akufi. Prévenez que yo moko ozota la vidéo parfois olelaka elingi ko lakisa te katango ozolela mutu akufi. Olelaka parfois soko za na likambu, olelaka parfois soko za triste, donc elakisaka kaka te mutu akufi. En tout cas côté wana tozala na compréhension. Alors eloko nini oyo ekomeli ndeko na biso Jita. Jita abali mobali na ye ayibi na ye mobali ya mutute, abali mobali ya mutute. Ba comédien mususu balingana na bango ko balate, ba comédien mususu ba vanda na bango ka boye. Alors bango balingana te muninga a progresser, soki muninga progresser ekomi ba makambo ebele ekomi ko loba ekomi ko tonga ekomi vraiment makambo ebele. En tout cas likambo yo ezo sala kitoko te, ezo pesa pasi na communauté na biso, ezo pesa pasi na entourage ya ba comédien. Ezo pesa vraiment pasi na entourage ya ba comédien na biso. Jita toyebi ye aumeli na Kisasa. Alors bato bafinga ye mingi, bato babanda ko critiquer makasi si okoli sala po bala, si okoli yona munene boyo bala rate, si okoli sala po bala, mais bato ba yeba rate Jita ba pesela ka déjà mbonga libala depuis kala. Abali lelote abotoli mobali ya mutute ezate ka juli bala na Facebook, ezate ka juli bala na YouTube, ezate ka juli bala soki ndenge nini. Mobali ya Jita aza déjà divorcé na mwasi na ye bandakala. Azara na mwasi mesi ba divorça, asigna déjà mikanda ya divorce ba kabwana mwasa kenda na ndenge na ye mobali pa kenda na ndenge ne ba kabola ba bien ka ndenge zalaka. Alors moi mobala bato avandaka na ye moko, avanda ye moko pendant beaucoup des années, akutana na Jita, abala Jita
kala biloko libala lobola coutumier et si ba pesa babala jita déjà depuis kala. Alors quand de balobaka chaque chose à son temps, jita bandaki kozela temps na ye oye kopesa ye pourtant oye kopesa melaye pour que a voyager a kende ko rejoindre mobali na ye. Alors yango elingi ko laxate que jita babali ye kaka boye libala batu mobala batu ake poto po eza batu musu bakomi ko finga ye que ake poto abali mobali ya batu libala kalate ko kufa jita bali mukolo jita bali boye boye. To mona kaka soki comédien bali après libala et akaka na ba makambo ebele. Soki comédien bali après libala wana ba makambo ebima kaka ebele bele to ebarate. Pourquoi peuple congolais alukaka likambo après libala ya comédien? Il faut que Renata balaki awa batu bayaki peka kufinga mobali na ye mobali mukolo e mobali boye e mobali boye to mona ka ye moko il faut kwa yaka koloba banda il faut que Renata aya aloba dossier mobali na ye ti lelo pian bat bafinga lisu mobali na ete kota la mutulo kwa jita ozui pena jita bien ozui mas o jita zanango ozui asia jita ozui na ndenga za mwasi mbinga bwe bolinga ki jita bala mobali jeune garçon to bolinga ki jita abala mobali ndengeni mwasi a développaka mbangu ke mobali. Kota la couple ya jita ona mobile ne baza couple moko kitoko esimbi makasi. De batu nyonso ba comédien nyonso obo loba na batu nyonso obo finga jita obo komi kokutinde la jita ba message obo zo critiquer libala jita. Jita abali mobile na ye mobile abonga na ye. Na vie il faut luka mobile ou aza responsable. Bo luka ba mibali ka te garçon fashion, garçon oazo kiti sa pantalon, ba bino ba na ba te pourquoi ba comédien bolinga ka mibala ba jeune garçon. So mobile bali mobile ou aza responsable, oazo mona na vraiment kaza na maturité tonda. So mobile comédien bali mobile oazo mona na ke aza mature, aza responsable, aza pe mukolo na âge donc au sale se ba aventure te bino bolinga bloc wana te. Donc bino bolingi toujours mibalo ba jeune garçon ba ba betaka na nzela zo beta yo bangoni mibali bino bolingaka e amalamu te botika ko kritika soki star abali bo critique est-ce que tu comprends te star abala te bo fingi abala raté star abala bo ye bo critiquer tous les mariages ya star batu baya kaka ko critiquer yango to mona kutu mwa nani jeune fille Sylvie Seka abala epa ya Belleville Kanzi mobile naza garçon moko kimia na otala mobile a Sylvie Seka boy bo mona pena ke garçon aloba te a mwa mobile moko kimia mais ba comédien ba critika e kaka tous les libala comédiennes ce que l'équipe critique ya kaka tous les libala comédiens ce que l'équipe critique ya kaka pourquoi bo sala ngo pourquoi bo kolekisa libala te libala l'équipe e sili nango na muto longwene na kisasa ke bala nene États-Unis mobala jita ndaza boy ada na mukanda do ada mukanda deja ekuba po akende États-Unis kala siko ndenga bali ndeko na biso jita boy jita nde babali basali ka mairie deja boy jita deja mukanda ya sûr de ba otika la kobenga na eteke oh États-Unis passe na mukanda batu muso bazolo ba États-Unis kuna zaka mukanda passe ndenga kebongo akozwaka mukanda te tiba okenda bango Canada mais bobosani ke mobali ya jita ada na États-Unis aza mwana États-Unis aza muto aboti bana na États-Unis aza muto abalaka na États-Unis aza muto dokala avanda na États-Unis bandakala avanda na États-Unis kala penza do azangi mukanda te ndenga bali mwasi na yango bomoni azelaki mwasi na akoma mbala jita banda voyager et sali pas même 2 mois pour ça la libala donc a voyager mba moko pampa asali libala na mbala moko pour que azo mukanda na ye normal pour abali déjà comme isko ko porter combo ya mobali na ye azui mukando atabo tongi atabo fingi ye atabo critiquer mobali na ye mukolo ye déjà abali bomona mobala Karine ya Karine Palate Karine Pala na mobala mwa mukete ana mobali wa bongi na ye na vie il faut zo mobali azamwa âgé ke yo ezala important te ozo jita zana mutu mo munena zana na masse parce bolinga jita zo mo jeune garçon mo bwe mo mobile mo ba mukia bando monela etondeni bande kototika ka en o ezaka na litomba moko te comédien bali gloire au Seigneur pour ba comédien belé babala te ebele
Combien de comédiennes au ba coli déjà ba âge comme déjà avancé, ba ménopause déjà ils ont menacé. Combien de comédiennes au ba balate? Combien de comédiennes au ba coli penza ti le ba balate bande ko to aimer vidéo la famille. Tu aimes vidéo quand tu es rabino en tout cas sur les ambala liboso pe ou visiter chaîne na biso ceux qui ambala nous ya liboso donc ou s'abonner ou commenter ou liker ou partager vidéo et ça la qui tourne ma casse to s'abonner la famille to s'abonner to soutenir chaîne na biso et kende liboso siko bolinga bato ba sala ndenge nini soko balite problème wana bako bandolo ba comédien babala kate ba comédien babala kate ba comédien babala kate mais lelo to moni jita quand même babali to kumisa nzambe libale ezake loko esengo libale eze loko esengo jita yo abali na ye eze loko ya baventile te eza likambo esengo tokumisa nzambe muninga abali sepela muninga abali sepela kande baloba soki muninga abali sepela to sepela pe na lipambuli ya jita to sepela pe na libala jita pourquoi toluka tosala ngo problème. Pourquoi tu lukato sa libala jita problème et comme le quoi jita memi kulusu et comme le quoi jita memi ngambu moko boye eza malamu te la famille muninga bali to sepela ake libala na ye na kimia lelo jita soka ji mukanda au kita kongo na soka esenga tourner na Bellevue kanzi to monaka lelo to moni bado maze bana kin to mona baduche kapanga bakenda poto kala mais soka kitiki sa senga tourner ba tournaka to monaka aza mwasi ndeka balobaka libala ezaka nango fin du monde te problème te maza mwasi suka libala abali akesala foyer na ye jita akesala foyer na ye ndenge azana akesala foyer na ye donc atato bandi kotonga ye atato lobi atato kiti tolobi tomati jita akesala foyer na ye ake na libala na ye alors totika ye asepela na libala na ye na kimia bobanda kofinga mobali na ye ezaka malamu te boyokisaka baser na biso bakongolais soni eza koyokisa baser na biso soni koyokisa bastar mboka na biso soni na mobali abali etango omona benjira omiloba mais congolais aza ndenge nini lelo asila na Bellevue babala te bamema ngambu ezaka mukoni bobala mukoni bobala babala kate Bellevue abala te peshanga bala te sila bala te dina na bala te bozaka kolobela bango skoso nzamba banzo pambola déjà bango bandida ya kobala to moni déjà jita yo abali lobi kuno eza tour abatu misusu to mona ba comédie ba coquette sasa bangwana nyoso babala kate ezaka problème mais lelo to mona ba comédien na biso nzamba komo batela bango nzamba komo pesa ba mabala to mona nde ba obala eza lo kumu il faut to kumisa nzambe nzambe merci ba comédien na biso quand même évolution ekoti to ke na sera kala so to zongi pe na sera kala ona sera ba ya Gabi to zonga na série wana to yebi makambe bando leka na série wana mais lelo ezali komoto ya kumisa nzambe pona yango to sepia na libala muninga mais bino ba comédien bo sepelaka na libala baninga te mutu musa kozala afani ya mutu boedo comme ayina jita il faut ya ko commenter banda ko loba mais fait botika ta ba fan nde basala ngo mais bino ba comédien te esala malamu te na yaka mingi kolobela ba comédien po comportement wana ya mabe elongwa ba comédien na biso bana hypocrisie makasi ba comédien na biso bana 100% ba comédien na sibino tozaka na 40% ba comédien o baza bien ba comédien na biso bana hypocrisie makasi ya makasi ki mutema mabe na monde ya théâtre eza vraiment le quoi likambo mususu to mona coquette ça bala après libala coquette ça to mona ba o eleka to yoka ba o eleka ba vie de loin to babala ki même ma ba Dacosta babala to luka ba problème le quoi likamususu Dacosta bala mwasi na elongwa mwasi munene elongwa mwasi mukolo et comment faire soutien comment faire kofinga mwasa Dacosta elongwa na Pierrot Ndombasa yo bala mwasi na ye bo luki ka likambo bo fingela ma clacla siko seke ba comédien na biso babala na bango te tolinga na biso te babala poso comédien na biso babali toye kofinga ye comédien na biso babali toye kofinga mwasi na ye comédien na biso babali toye kofinga seke tolinga na biso te ba comédien na biso babala tozala clair inutile ofinga bango bobala te betula totika kofinga bon po tolinga te babala tolingi te ba comédien babala totika kofinga bango
eza vraiment pasi la famille eza pasi babiloko boye et ça la pasi et ça la bien te Jita star mboka na biso tant bo finga yango bomoni asaleli bino video wana o alati mwa kilote wana mukene lamba na ya noira tambola bomona ye kaza mwasi kitoko Jita finga bo finga Jita na soni eza ba comédien musu ba finga Jita na soni bo to mona Jita mwasi kitoko atonda partout ana taya bien atonda partout botika babi finga ne sala malamu te abali ndeko na biso ka congolais Jita abali ekolo musute abali mboka mpei musute abali kaka ndeko na biso ka congolais mobali ne azala koko azala mbiaka azala etala ye yenda mona ki mobali na ye bien yenda moni kete mobali nanga bongi nanga do azala mpaka azala so ndenge ni e concerné ka Jita mais o est important eza mobali na ye ya lelo te eza mobali na ye ya lelo te mobali na ye ya tongo o apesa biloka libala tongo do tibo banda ko finga na bino Jita abanda tala bino ka lokwa ndako ezika po yeba ki la patience paye combien de femmes o ba pesi la biloka libala mobala vana na États-Unis a umela mwasi patika la bandino sabu zoba mais ye quand même avandaki abikete ami bate la po libala eza ye mobali aza ya ye lelo te lobite promesse nzambe ekokisa makaka a rejoindre mobali na ye to moni Jita rejoindre mobali na ye lelo boye lisuko finga Jita boye lisuko finga mobali Jita eza malamu te ka biso to banda ko finga Jita ka biso peso to esuko finga libala na ye te to sala bongo te to na posa culture ya biso et développer ba star na biso ba développer na makao mususu to na posa to développer na makao mususu to saka na posa te to développer kana mafinga inutile to développer kana ba biloko mo zanga tina to tombola pe ba star angoti to tombola bango te poani star abali to kumisi nzambe to beti milolo to panzi sango kande balobaka panza sango so muninga bali to panzi sango to beti milolo. Est-ce que libala moko te pena ya comédie ko leka libala pe leki to vandi pe kimia to lobeli pa ngoti to lobeli on pe kana bandenge mwa malamu to féliciter ka bango petit sili nango il faut ka libala leka ka to lo koketa balaki ato yo finga Karine Pala atongeli lamba bien te etala kute lamba kutime bimisi misisa etala kute lamba ya civil est-ce que déjà lamba bimisa misisa mais bato baye ko finga coquette awa Karine Pala yebi ko tonga te botale lamba tongeli coquette botale lamba to finga coquette bo fingi libala coquette bo fingi mobala coquette bo fingi Karine Pala bo fingi kitoko ata mukiete vraiment to yaka ka kopesa conseil to yaka ofinga ba comédien na biso te mais to yaka opesa ka conseil po to na posa ba comédien na biso ba kende liboso to yaka na posa penza do bakende liboso to sa posa te to zong sasima to na posa te to finga comédien bali to kumisi nzambe to beti maboko to mona ba Nigeria ba comédien na bango so ba bali nde ba sepelaka to monaka mais ya biso koma kaka muto bala bobo ya feti kana feti na yemo bo finga ye kana feti na yemo bo critiquer ye soso obo le na feti yemo ka pesela ngombongo masango bo mela yemo ka sombion mais kana feti nemo ko bo critiquer bo finga ye et ça kitoko mingi te vraiment Jita félicitations na yo siko zali ko landa na ote baloba te yo ko landa na bango te o est importé ça c'est libé kwei o bali o lati anona musapina yo ozanda kuna libala o komisko kotala mobali na o ba komi de ko bengo madame do banda lelo désormais okomi madame ata ba lobby ata ba fingi oya yo etali yo te po nzambe déjà pambolio na libala. Alors merci ming na bande konyoso o balanda Ixi Botelwa TV. En tout cas la famille merci beaucoup na ba soutien na bino nzamba lola apambola pe abate la bino. En tout cas so ezambala no ya liboso o tomber na émission na biso o s'abonner o commenter o liker o partager ba vidéo na biso et o sala malamu ming. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez et o sala kitoro makasi. Bisous la famille to lingara bino mingi. En tout cas nzamba lola a continuer ko batela ba abonné nyos ya Ixi Botelwa TV nzambe abatela pe apambola bino to tia ba j'aime na vidéo et ko sala malamu mingi. Soki olingaka Jita soki osepela na libala Jita soki olingaka Jita tika commentaire malamu pona Jita e kosala kitoro makasi. Donc Jita kolanda na yo te bato nyonso o bazoloba mabe pona yo kolanda te o est important celibat e kwei do na minute o oza madame ata ba fingi kolanda bango te. Merci la famille, bisous, wana to monani à la prochaine occasion. Bisous, bye.
Bye.